kimia pengolo na Nzambe mapesa melabino bisika biso bozwami pe bozali kolanda biso na ngonga oyo. Nzambe na bolingo pe mawana ye asepeli lisusu ete lelo tosolola likolo na libonza ya Naman to offrande de Naman. Na bongo ya mboiti tokota na mama ya likambo na sengi na bino tosambela elongo. Yawe Nzambe na nguya nyonso Nzambe na bole pe na mawa. Totondi obotondi po sepeli lisusu lelo tosolola likolo ya libonza ya Naman. Tika ete molimo na yo fungola maye na biso po toyamba liloba oyo pe tomanyola yango. Nyonso mweni Satan ezala mosika na biso na kombo na Yesu Kristo tobonde bongo. Amen. Balinga mikati na kolo tokotanga na mukanda ya mikonzi ya mibale mokapo ya mitano eteni ya zomi na mitano kino tomi baye na sambo. Tope en français 2 Rois chapitre 5 verset 15 jusqu'au 27e verset. Na bongo lokola lecture to litangi ezali molai balinga mina sengi na bino bolanda ndenge nazali kobeta lisolo oyo bolanda yango na bokebi penza. Ezali lisolo oyo bato mingi basi koyeba yango. Ezali lisolo ya mokonzi Naman. Naman azalaki nani? Naman azalaki mokonzi ya basoda na mboka Syrie. Abzwaki maladi ya maba babengi lèpre na français. Loko azalaki na mwana moko moumbu ya Israel na ndako na ye azalaki mwana mosala abeteki lisolo ya mosakoli Elize oyo Nzambe azalaki komitalisa na kati na ye. Nde Naman akendaki kuna na mboka Israel po kokutana na Elize po abika na maladi na ya maba. Elize atindaki akende komibwaka mbala sambo na mai ya Jourdain pe ye azwaki libiki na maladi na ye ya maba. Na nsima azongaki na ndako Elize po apesa ye libonza. Po apesa ye oyo nyonso ezali makambo azalaki nango mpona kotonda ye botondi mpona remerciement. Na Elize aboyaki yango abite na kozwa yango te eza Nzambe nde abikisi yo. Naman akendaki me akomaki na nzela mosali oyo azalaki penepene na Elize Gehazi kombo na ye alandaki Naman loko azalaki na lokoso kati na ye akosi mokonzi Naman wana mokonzi ya basoda abi te molakisi na ngai to maître na ngai Elize alobi opesa lamba biloko palata ozali nango mpona zwi bamipaya moko mibale bona bauti Efraim baya bona bona akosi Naman apesi ye biloko wana nyonso na basali mibale bakende kotika ye. Na nsima Elize abengi Gehazi ntango azongaki abiuti wapi? Gehazi abuki lokuta ote nazalaki bona. Elize ayebisi ye molimo na ngai ezali komona yo nyonso osalaki okei bona ndenge bapesi yo biloko na Naman. Me ndenge osali boye maladi ya maba oyo ezalaki na kati ya Naman ezali kolata yo na nzoto. Kaka na ngonga wana ntango abimi na ndako Elize azwaki maladi wana ya maba oyo ya lèpre ezalaki na Naman oyo bimaki na kati ya Naman. Lite wana elingo oyo lisolo elingi kotangisa biso ni lelo po oyo eza nde histoire to lisolo ebetamaki nyonso esalama kala na bantoma na basakoli oyo ekomami na Bible ezali nde lelo bilembo to ezalaki bilembo oyo ya makambo oyo esenge biso totangisama lelo na ntango na biso bandimi ya ntango na lelo oyo. Yango tokomona lolenge ya mabonza mibale libonza oyo moto apesi epai na Nzambe pe libonza to makambo oyo bato biloko bato bazali kopesana na kati na bango na bango. Na libonza to makambo bato bazali kopesana na kati na bango tokomona mitambo nini to motambo nini ezali na kati na libonza wana oyo bato bazali kopesa baninga na bango bato. Pe mpona nini tozali koloba libonza bapesi na Nzambe to ya kopesa epai na Nzambe alors que Nzambe wana aza molimo? Mpo nini toyoba liloba libonza bapesi epai na Nzambe? Tokomona pe na mikolo na biso lelo Naman bazali eske ezali na bato pe bazali frappé na maladi wana ya maba lelo na ntango na biso? Tokomona nyonso wana me esengeli koyeba ete po ete libonza na yo moto esepelisa Nzambe ezali na masengisi to bapréalable oyo esengeli. Libonza nyonso esepelisaka Nzambe te. Balinga mikati na nkolo Gehazi azalaki na lokoso kati na ye ya mbongo pe ya biloko ya mokili.
yango wana maladi wana elataki nzokande Élisée ayebaki ete Naman soki ayaki kopesa ye mabonza wana ezalaki mpo ayebaki nzambe malamu te mpo asosolaki libiki oyo ye azwi na maladi ya maba ezali libiki kouta epa na nzambe. Élisée aboyeli kozwa eloko wana mabonza mpo ayebi ete ezali nzambe nde moto asalaki kati na Naman ezalaki ye te. Me tala mosali oyo Gehazi aki kokwela likama ya kozwa maladi wana kolata ngo na nzoto na ye mpona lokoso. Soki otali na mokanda ya Juge chapitre 13 verset 15 ti na 23 kuna okomona histoire ya moange moko nzambe atindaki angelu aya kolobela Manoake oyo azalaki papa ya Samson mpona mbotama ya Samson mpona boye ndenge nini esenge basala mwasi ya Manoake esenge apekisa nini alia nini atika nini boye na bo na nsima wana eloko ni eza histoire moko molai. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Manoake azwaki mokano ya kopesa ange wana libonza, mais ange abi te okoki kopesa nga libonza te makambo te tia yango nde likolo na libanga. Libanga wana ezalaki nini? Libanga wana ezali nde elembo ya nzambe parce que babengaka nzambe na biso libanga monene le rocher. Ange ayebaki ke ye azali kaka ekelamu azali mokeli te azali nzambe te akozwa bisika nzambe te nde abaki libonza esengeli bapesa epa na ye motu te bapesa epa na ye ekelamu te bapesa nde epa mokeli azali atindaki ye nzambe. Yango wana abaki na Manoake tia libonza na likolo ya libanga pesa elingi koloba pesa yango epa na nzambe. Tokomona motambo nini mpe ezalaki na nsima libonza oyo Naman alingaki apesa Élisée. Po mingi mabonza to makabo bato bapesaka na kati na bango esengi kokeba ezalaki ifo koyeba likanisi nini ebombani nsima ya moto ayi kopesa oyo likabo to libonza wana ayi kopesa yango na likanisi nini ebombani wana mpe keba mingi ezali na mitambo. Soki ange oyo ayaki epa Manoake papa ya Samson azwaka libonza wana o Manoake apesa elingaki kolakisaki ye azwi bisika na nzambe mpe ye nzambe alingaki abwakisa ye alingi azonga lisusu na lola te alingi atikala na mabele. Mosali nzambe soki alingi avisite bana na ye libota na ye asaka nini? Atindaka mosali moko un envoyé. Ange azali nani? Ange elingi koloba simplement motindami to mpe envoyé de Dieu. Nzambe soki alingi avisite bana na ye aza kotinda ange to mpe motindami moko soki atindi me mpona koyeba envoyé wana motindami wana esengeli kozala molimo na nzambe. Nzambe ye moko arevele oyo alakisa wana aza molimo alobela oke moto wana aza motindami na ngai. Mpe okomona bilembo nini oyo atindami epa na nzambe ya solo akoluka intere na ye te akoluka litomba na ye te akoluka nde intere ya nzambe akoluka te kombo na ye yebana koleka kombo na Yesu tokomona nzambe me kombo na Yesu nde yebana koleka kombo na ye akoluka intere ya Yesu intere ya nzambe intere na ye moko te. Ça c'est un vrai serviteur de Dieu mosali ya nzambe ya solo. Metala lelo makambo eza koleka na mangomba balingami kati na nkolo okokuta na mangomba mosusu bapaster bazwi bisika ya nzambe bazwi ya bandimi bazwi ya kotia mabonza makabo na makolo ya paster balobi bazali kokanga liloba na nzambe basinga soki kosele parole de Dieu ekomami wapi ntango na Yesu likambo wana esalama ntango ya bantoma makambo wana esalama. Me lelo makambo oyo ezosalama kati na mangomba wana bamangomba wana elakisiki baza na nzambe te baza na lokoso ya mbongo mingi lelo mpona bolingo ya mokili bolingo ya biloko ya mokili ya bambongo lokoso basuki na soloka babandaki na nzambe basuka bamagicien mpona bolingo ya mbongo koluka koganye koluka kotsa mpona mabungu na bango bakoti mombongo business na mosala na nzambe balingami tofungola miso. Tala na Matthieu chapitre 6 verset 33 balobi toluka nano bokonzi na nzambe nyonso wana bambongo bozwi mabala nyonso bopesama ya biso nde na nsima lokwa matabisi. Mpe Bible elobi ete
okoko salia yo okoko salia ba kolomi balete osalia nzambe osaya pe mamo azali nzambe ya bambongo yo mosali na nzambe ya solo okoki kokangama na bolingo mbongo te bolingo ya biloko ya mokili te mpo nyonso wana tokotika yango na mabele me okomona kuna na mokanda ya 2 Pierre chapitre 2 verset 1 titre 3 otangi mpe 14 kuna okomona deja batoma bazakoi baloba mpona makambo ezosama lelo babaki magie ekokɔta na église basala lokuta bafaux prophète bafaux pasteur bakoya mpe basi koya na kati na ntango na suka na bilembo ntango na suka yango emona epolele basali mingi mpona lokoso ya mbongo basimbi magie ekoti na kati na église soloka ekoti bakisi bakomi kobikola na molimo ya nyoka naza komona boye nazomona liboso moto moko na kati na fulu wana kombo na ye boye bona boye baescroke mpona koescroke bana nzambe mingi bana nzambe bakomi babola bango bakomi bato ya bozwi makasi baza kobeta to ete nzambe nde apamboli bango balingami tofungola miso longwa na kati na mangomba ndenge wana oyo bapaster bakangami na lokoso ya mbongo boya koseme ya kotia $500 okozwa na mokama mpona boye moto aza na pasi aza mosala te ozoyebisa ya kosemele yesu asemaki nde parole de dieu na kati na bato ntango moto wana oseme parole de dieu na kati na ye aye atosi loba wana nzambe apamboli ye nde na nsima ye kopesa ya nzambe me lelo makambo oyo eza kosalema kati na baeglise esali kofungwa miso mingi bazwi bisika na yesu mingi bazwi bisika na nzambe mingi baza nde bagiazi lokoso ya mbongo giazi azalaki mosali pembeni ya mosali moko atondisami na nguya lokola Elize me ye moko azalaki na molimo na nzambe na kati na ye te il était sans Saint-Esprit à cause ya bolingo ya mbongo à cause ya bolingo ya biloko ya mokili balingami tofunga miso baprogramme na biso ezali wana liboso na bino contact ezali wana adresse église eza wana oyo ezali loba nzambe oyo nzambe arévélé yango na mosali na ye pasteur André Mbweshi Mulendo azali pasteur na ngai père spirituel na ngai tata molimo nde ateyaki yango na français biso mpe tomemeli bino yango na lingala nzambe apambola bino na mabota na bino soki olingi oya kokuta na biso epai na biso nyonso ezali ofele mpona kokutana basali na nzambe ezalaka droit ya bonabo droit de prophète droit de consultation ezalaka te nyonso eza ofele mpo nzambe ayebisa biso napesi bino ofele bino mpe opesa ofele tika ete nzambe apambola bino na mabota na bino